Pourquoi invité ba légende le rôle à Koffi Olomide? Koffi est une légende. C'est toute l'Afrique, c'est le monde d'ailleurs. Si on peut dire aujourd'hui. Moi, tant que Sabino qui est un groupe à tout le monde, bazolinga ba film na ba artiste mususu ba bimisa artiste moko paza na épée lembele. Pa la la la. Ya malembe ndenge ba mimi biso ke no agence ezagi na Paris bato ba presté na ouverture na ba signer ba contrat na bango depuis Paris. Alors Bill Clinton mais bino pe bo bimisela biso image oyo ya 3 mois wana kala oyo artiste na bino kutanaki na agence. So eza tant bazolo ba ke tricage esalemi, oui, tricage esalemi. Tokoloba oui, tricage esalemi. Et ba stade na bango intégralité zate voilà, Ferrego la pessibiso intégralité. Voilà, yango on attend toujours le basiko artiste yi wana nda. Global Télévision, Trésor Moscou, en tout cas vraiment la fan de la Global Télévision. On a aussi un merci. On a boulot tout et Salama qui déjà pendant mon absence. Et merci à Balandi Balandara Trésor Moscou dans Global Télévision. Et on aussi un merci parce que na au news la salle a ramené son album na vente en ligne et merci encore. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Rapide. Tout solo la rara. Ferré comme d'habitude, actualité. Fali Poupa, donc Franco Fali. Ndingizolo Obama. To mégamment au ça, moi analyse moi mouké. Na o étalé événement les gars qui ouverture hein, donc il y a francophonie. Donc to bengo Franco Fali. Donc voilà, allez-y comprendre. Bandeko bele ba bengi nga noté tricage za wapi tricage za to pesa bino kaka moi piste mukie ya tricage pour meka moi pour réfléchir un peu. Donc on va quelques points pour battre meka ka pour réfléchir. Donc voilà. Ferré c'est un grand artiste aujourd'hui. Ce qui Ferré a résilié contrat, to annuler prestation na na francophonie, c'est parce que l'artiste a eu à comprendre qu'ils ont moi manœuvre mongo boye. Et ça les maki wana oyo ye na oyo bango ba ebisaki na oyo ye ayoki na ndenge investigation ndenge artiste asali ezalaki un peu flou. Donc yango kande balobaka l'homme prudent voit le mal de loin. C'est ce que l'artiste Ferrego là à comprendre. Donc voilà, bandeko bo tenir Ferrego la regarder et bo tenir un peu équipe et artiste regarder. Donc parce que Ferrego là a échappé à humiliation moko o elingaki ekoma. L'artiste Ferrego là a échappé na on a moni bandeko bela ba page ba bio no ki 12 awenge ele katete ndeko nanga mtuzo landanga na ko ebisolo moko ba makambo mususu ele kaka na suyage ba musicien boye ba raté. Toi tu es fan, tu restes fan, tu restes fanatique. Donc on comprendre makambo zo le katé. Vous comprendre na level où artiste Ferrego la zanango aujourd'hui par rapport à la prestation ya minene ya ba concert où tu kobeta le roi stade de martyr wana aza na apogée ya kosaranati. Donc il est au-dessus de la mêlée aujourd'hui dans la musique congolaise. Donc mutakobo yango azate parce que concert où artiste Ferrego la beta qui le 24 juin ils allaient qui relayer un peu partout. Donc voilà, mais manœuvre salamaki na côté nini bah il faut pas comprendre manœuvre salami na côté prestation il y a ouverture il y a jeu de la francophonie bah to belé balobi mais pourquoi artiste so yebaki que ouverture il y a francophonie et ça na ba artiste oh il fallait ba beta mais il accepta qu'il les 4. Oui, artiste à quoi accepter les 4 alors que ceux qui manœuvrent moko boy machiavélique ezaki na c'est pour ba nuire artiste il fallait qu'il toujours artiste agité bagana et puis voilà quoi donc na ndenge mo bongo to loba manœuvre ça mi na niveau nini yo mtozo tala ngai déjà trois point moko à liboso manœuvre ça les maki l'artiste Fali Ipupa il a presté combien de minutes
tokangi parenthèse wana tozongi côté Ferregola ba condition nini l'artiste Ferregola apesaki na bandeko ya organisation ya francophonie. 1 ba aligné ye na ba artiste nyonso tout oyo ba robeta ouverture ya nini ya jeu de la francophonie. Est-ce que ba organisateur to organisation ya jeu wana ya francophonie ba acceptaki yango to oyebisa na bandeko te ba acceptaki yango te? Parce que ceux qui tobi to zonga na les 4 ningi artistes américains ko solo là to suis contexte mususu to bima na contexte wana to zona na contexte moko kinois na préciser bien to kena mo contexte moko kinois musica na ndenge nini ezalaka bino bo solo la ki makambo mususu to kena conditionnel ceux qui artiste alobaki ke a poser bino ba question banani nde mutu bakobeta ouverture ya francophonie. Bino boyebisi artiste kete bato oyo bakobeta ouverture ya francophonie eza ba artiste kaka oyo bakouta libanda mais ba artiste congolais mutu moko te akobeta francophonie. Tant bolobi déjà na artiste bongo artiste pona ye bo proposer date mususu ke te ndeza boye okobeta le 28 te mo beta le 28 ezate parce que toute sali stratégie que tozana ba artiste mususu ba uta libanda ne ba obeta ouverture ya jeu de la francophonie. Vous comprenez nga bien. Allez, boyebisi artiste bon artiste a accepté date mususu bo proposer. Artiste au sala investigation na ye. Tindi ba émissaire ba landela ba ye ba kati ba comprendre que non, na ouverture à stade et na ouverture plutôt ya francophonie, fallait obeta Bill Clinton a obeta. Parce que l'artiste à côté na ye, na contexte mususu qui ko za musique na ko za musicien. Donc voilà, on comprend donc tout que na contexte wana. Artiste na ndenge na ye a ju fuite. Ke ndenge za wana ouverture o fallait obeta Bill obeta. So artiste o azana aura actuellement na niveau kini. O eza bongo Ferregola. Fallait ça ni. Yo pona yo. Vous comprenez? Il fallait ça là, nini. Na posé une question, na kangi parenthèse wana. To zongi siko côté to zalaki. Ferregola ya kozongela batu na ye. Abi bon, ndeza wana par rapport à makambo nyonso tout. Bo nde to solola na bino eza ndenge oyo nga na yoki te. Mais longo eza organisation na bino po ezala bien il faut bo changa ipe bo aligner nga na ouverture ya jeu de la francophonie ngai pe nazala na kati ya ba musicien oyo bako sala ouverture ya francophonie parmi ba conditions pour tous zwa condition moko oyo pona bien sûr na tanga ba condition mususu et zo biso mulai na pesi bino piste de réflexion moko pour ba meka comprendre. On comprend. Apesi bango condition wana. OK, c'est pas un problème. Bo aligner ngai pe na liste ya ba musiciens oyo bakobeta ouverture ya francophonie. Babandi débat artiste atikeli bango temps ba réfléchir. Mais et ça dit que ba respecter langage na bango te et ba accepter condition o Ferregola apesa kité bon parce que yo yebisanga na place wana yo sala nini soki obeta ba humilier yo te. Voilà la vraie raison oyo nini l'artiste Ferregola a refusé d'aller jouer na ouverture topé na G ya francophonie. Donc na bandeko nyonso bazo sala ba live bandeko o baza bongo ba warrior bocha na mutu na bino ke Ferregola akoki jamais kokima fali na oetali musique. Comprendre? Bocha na mutu na bino
Ferré a koki jamais kokima Fally na Oitali Music. Voilà la vraie raison. Tant bazolo ba ke tricage et salemi, oui, tricage et salemi. Tokoloba oui, tricage et salemi. Tricage et salemi na niveau nini na yebisi bino. Bango ba pesi biso ba raison que ndenge zawana bandeko nyonso tout ba signaki ba contrat na bango na agence moko boye na niveau soi-disant il y a Paris. Mais biso de mona qui fait rigola tango ba bengaki ye na francophonie. On a vu des images et ba image yango wana ne mutezolo ba na place ya Ferré. Bah il y a des images. Mais bino pe bimisela biso image oyo ya 3 mois wana kala oyo artiste na bino kutanaki na agence. So les agences wana beaucoup l'acception ba image. Là on peut comprendre. Na même kaka lignée wana ndenge ba mimi biso ke no agence ezagi na Paris bato ba prester na ouverture wana ba signer ba contrat na bango depuis Paris. Alors Bill Clinton a signé contrat na ye wapi? Pour Bill azaka na Kisasa. O comprendre siko bozo comprendre siko yo makambo ndenge ndenge ni ezokende. Siko yo zo va nozolo ba tricage ezate. Ya on pesi bino piste de réflexion côté niveau quoi que yalaki. Tozongi na prestation, to ya na prestation ndenge lekaki hier. Moni Bill a presté. C'est moins de 3 minutes quand même. Mais quand Fally a presté, c'était combien de minutes? Il a chanté combien de chansons? Au moins 5 chansons. Et là, on y zangaki ke ba organisateur wana na ba chanson au Fally ou soit ninga imaki 5 chansons wana ba tia sikoyo Ferré pa yemba akota na moins de même de 5 minutes a beteli biso ata bizorbi pa la 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 ya malembe Elo ni ezangaki ke ba chafera beta ayemba ta nzembo moko. Et puis, ils ont dit live, ils ont kaka playback. Qu'est-ce qui manquait? Voilà de quoi. Tant que ça va tout quoi qu'ils ont voilà tout sur un niveau et à nini makambo esalemi na ndenge ba betisi Fally ndenge ba betisi ndenge ba bengisi ba Bill wana. Tokende sikoyo na musique ya mboka na biso na bandeko na ngai. Tuzaka na francophonie wana. Pourquoi bah invitaki ba légende le rôle à Koffi Olomide. Pour Koffi as légende. C'est toute l'Afrique, c'est le monde d'ailleurs. Si on peut dire aujourd'hui. Moi tant de Sabino qui est un groupe ba tout mongo boy. Bazo linga ba film na ba artiste mususu ba bimisa artiste mongo paza na épée lembele. Tant de ba bongo yom to tala ngozo mono ndri biso to za contreté, to za contreté. To za contreté. Et ça les bande ko na ne ba ko sala bien té. Ce photo y a toi qu'on dénoncer en gros. Voilà, là où les bas blessent. Koffi Olomide ba aligné té, Weranson ba aligné té. Hein? Jibem Piana ba aligné té. Il y a de l'eau quoi kanza ba aligné té. Na ouverture on a ba ko tia l'eau quoi kanza beta. Na ouverture ba tia l'eau quoi kanza a beta. Tout ça na ba tout le ba Jupiter. OP Batambusaka, musique ya Congo, ba représentaka Congo Libanda. Pourquoi bazalaki te? Ba Bebson de la rue. Pourquoi bazalaki te? Ozomona. Ba biloko na nyonso tout temps tozoa koloba yango, toza contre mutu te. Totikande 2 poids 2 mesures. Eloko tozoboya yango wana. La musique ya Congo mobimba. C'est pas Fally qui représente le Congo. Mon cher ami, avec quelle musique il fallait bêta pour pouvoir représenter le Congo? La musique est nime. Donc, bandeko,
vraiment totika motema mabe. Je crois que tu mérites expliciter moi traçabilité, moi piste de réflexion na ba oyo ba komi tuna o balingi bongo ba tirer a fait rigola en disant que non, c'est son équipe qui ne marche pas bien, qui ne travaille pas bien, ils sont pas professionnels. C'est ce que le détracteur il a fait Rebazo Lukaba côté là. C'est même pas l'équipe. C'est même pas l'équipe. L'équipe a fait réseau travailler trop bien même. Tout ça, le manager, le rôle, Christian Ngani Bazar, on a l'homme à battre. Vous comprenez? On a biso tout comprendre quand même que tricage est à la to pesibino pisse à tricage. Comprendre? Yom to lo bagay. Ote mais artiste à ça signé qui déjà contracté. Contrat peut ba résilier rango. So na monique et toi na biso tozo na ba désaccord ou soit tozo tout se comprendre on peut résilier un contrat et c'est faisable. Donc obima expert to vandi o bandolo ba noté artiste azana niveau non. Au faire azan amateur non, c'est pas l'amateurisme. Batu wana nde baza ba amateur. Parce qu'il y a un grand pays comme le Congo, bozo sélectionner artiste moko boye oyo bo tikelier minute belé alors que na ba minutage wana bo ko insérer pe les sous ba artiste msusu pour na ba pesa pe image ya Congo. Mais en tout cas tu comprends que eza tant lobaka eza club d'amis et ils ont continué toujours et puis ba to faire comprendre ba tout que eza monde moko boye un monde systématique, monde à tuyau ouvert. Comprendre? Donc, il fallait qu'il basse la nini, baya qui déjà que ceux qui bassent en bongo, faire à quoi au bêta, baya baki. Et puis, n'enge faire à insister que si bango ba aligné, baya qui ba ceux qui ba aligné te faire à quoi décliner. Et voilà. Baya baki parce que baya esprit à faire, baya que faire c'est wenge. Donc voilà, mesdames et messieurs, moi analyse moi muketo lingaki tout ça là na bino nyonso tout bokolanda biso. Merci beaucoup na bandeko nyonso o tout bazutan ya Olanda. Vraiment émission tina suka, analyse o tina suka. Merci na bandeko tout ba soutenir global na moni bongo Edo Santa. Ba big salutation kotoza Edo Santa. Na moni Maman ABDZ toujours. Maman AB merci beaucoup na yo. Merci na Teswaro Ndombaxi, merci na Paul Tumba Ilunga, donc big salutation, donc merci à bandeko tout, comme ce Ludovic, sans oublier Janish Sitan Chungamputu, Bangamuchuri, le gourou du temple, Kavutuka, Peshuba Salami Belé, donc voilà. Merci beaucoup na bandeko surtout, lobby, les 30, Tozalana, Jardin d'Hélène, donc barbecue, on est aux Alawana, Chali Yakawana, Tozalawana, Bagolo tout. Et merci beaucoup, on a fait rigoler à Nenga, penser vraiment qu'au dédicacer Bisso Trésor Global. Hein, donc, merci beaucoup, peut tout le monde, une artiste, à zone qui sincère, la presse, mobimba, ça lit bien, la intégralité, il y a Stade de Martyr, donc bravo, une équipe, et puis tout le bas. Merci beaucoup, na réalisateur, merci na Oignon Soissali, en tout cas, tout aussi, on a Gaulois, tout consommer intégralité, il y a stade, au faire à Pessibiso. Je crois que tout le bas, on a un live, et enfin, équipe est validée, et voilà, Bachelibiso, Bachelibiso intégralité. Ça dit bien, vraiment, il y a Osaranate. Je crois que tout le monde a un live, maintenant, pour tout meka, pour décortiquer, hein, tout meka, les sous to décrypter, to meka ko décrypter encore une fois stade wana to moni ndenge stade wana beta maki. Je crois que na ba stade nyon surtout ba artiste belé ba beta ba stade na bango intégralité zate voilà faire rigoler la pessibition intégralité voilà yango on attend toujours ba siko artiste yi wana nde artiste pour bande ko belé intégralité bazara na on te so ba disque dire kufai ce qui peut kota qui pété ce qui peut ndenge ce qui ba enregistrer yango te yebani parce que lo wa bongo yo yasko lo ba keno équipe à faire ba amateur. Une équipe n'a pas professionnelle, on a une image. On a une image. Donc voilà. Ferré, Azana,
ligne kitoko aokenda makambo na ye tintoko. Donc voilà, merci beaucoup. L'artiste Ferrego là, Jésus de Nuance, Papa Hervé, tozalaka na yo biso kaka boy tokenda banka